raté. Rappelez, gars, d'ici 1 heure à 2 heures, on s'attend sur la fête. Juste un mot. Des grands hommes. Comment on dit ça, c'est bien. Merci. Merci en tout cas, merci. Trésor, merci en tout cas. Il y a un que j'ai cool. On a vu pour le moins qu'il a mis un coup de pilote, a violé la malamté, mais là, il y a un avion. Mais si tu n'as pas de c'est ma fille au Belgique, ok, dans le Le bimi penza ko? Oh. Ta. So bimi très bien. Oh bimi citoyen. Vous avez la fois qu'il a la sociale maman. C'est là, l'image me regarde bien. Encore une fois, ça va. Non. Je vois, on a besoin d'image. C'est bon. Papa Boni, aux alliés grands animateurs, aux grands instigateurs, il y a des comédiens à Londres. C'est la première fois où reconnaître œuvre, il y a des producteurs, il y a des comédiens. Au monde, on est en tout cas, Mangobo. Mon nini, groupe ya liboso ya Maboke, groupe Maboke esalmaka na papa Molangi Pembe. Yo penza, mon nini oyo kokopesa bango. Po yo za mwana epa na bango. Mon nini oyo kopesa bango. Voilà. En tout cas, Sengo mingi nakanisi kutu yo ozako filmer ngai avant Congolese Mérité Award samedi. Mais tant que yango pe ekoya koleka après Congolese Mérité Award tamatuata na vidéo, mais je réponds par rapport à l'événement. Événement n'a pas quitté, c'est pourquoi je réponds à cette question. Même dans la salle, Hollandi papa, avant cérémonie ya honorer Batonio Sebanda, on va parler de tout ce monde-là. Il y aura même Bao Baza présenté au Bakozala, Bakozwa Bewod Nabango. Il y a déjà comme Badoudou ou Akozwa Ewod Nae à titre posthume. Ozomona donc ezali oyo bomoni bazali ezali que bazo représenter bato wana nyonso. Soki tozala na makoki na moyen bato tangi wana ebele na bango nyonso bolinga bomona bango awa. Mais bandeko o nzambe a permettre baza pembeni na biso na poto nde sali facilité ndo moni. Alors liloba ezali que to bosani bango ata mukete et que baza honorer na âme pe na motema na biso parce que la culture c'est dans le sang. Culture na biso c'est toute notre âme. Alors ndenge ezali wana je parle avec mon cœur, baza vraiment honorer et que rien que bandeko o va représenter bango lelo à Londres
bazala vraiment na esengo wana lokola bango. En tout cas na sepeli mingi na mutuna na pe na passer bango message voilà. Ok, merci mingi. Tomonia wa papa toyebi pena mingi na Koko Lianzombo azali na kati ya studio ya Shotom. Eza ndenge bolo obe ndenge wana shot one. Donc kuna ko sauter na yo na ndinga one. Bo kipete wana eli ndinga ya anglais. Papa nan bo bandité. Bongo événement ngo penza yo mozumo na ngosiko ndenge ni papa Kialunda Koko Lianzombo. En tout cas, merci papa. Richard, il va bien. Bon, nous avons le bâti. Pour les bossons, on a tourné ça maintenant dans Sengo pour nous en direct à Shot One. On a l'air sur la télévision. Maintenant en live, dans 4 studios. Donc, aux autres salanga et Sengo Mingi. Donc, ne balbara ke soki olingo fungola motema muto tala oiza na kati. Les muso on azo le bawa bon mona moke na tondi sa mine sengo surtout na initiative au papa Boni azui na bana lo banakala atako koma nanga awa moi ba difficulté mokelinga ko sala ki na yate mais na ko sambela nzambe tango nyoso na bike nzambe sala penza eloko pina soki tanga maki penza ngai nazala en tout cas nzambe sala miracle na yo makambo nyoso nzela na kotambola etambola kitoko pe na kokoma vraiment kokoma nanga déjà tango na kitika na aéroport déjà na kumisi nzambe ya trop na ko kumisa pe mingi papa Boni na initiative parce que eloko ndenge ya utako loba wana wa biso nyoso sala biso passe même ngana boite moni ba miso ayisa biso que non bino bosili te ainsi na landaki mi collègue ki na vient na biso kwedi alobaka pe eloko wana mingi bamona ke biso tosili te artiste asilaka te ozomona soki otali même ata na bafilme omona ke jango azalaki jeune baopesa rôle ne étant que acteur ya cinéma na ndenge ya kibu jeunesse mais toujours baya kopesa mpe soki akomi vie na ndenge ya vieillard bapesi ye mpe nini na ye mais ndenge mona biso soki lelo mingi bakotia wana mikolo si basila mais tala exemple lelo baleki na biso bakosala théâtre lelo pourquoi komona par exemple napesa exemple bien vu de loin aza jeune mais mpo nia kosala ati bafufu awa banini parce que moni mposa ya kosala tata mpo na kati ya théâtre wana esengi mwana azala mama azala mokolo azala alors mingi bakoma nonga bato na si basila mais biso esala biso pasi mpe mawa parce que biso tolobango toujours talent ezali nzambe apesa biso don wana osonga na vi mpo na baninga mosusu te ele mosusu na kopesa exemple ya nga eza don nzambe apesa ngai nasala art dramatique te batroupe nyonso na joue ezala ya français ezala oyo ya lingala ezala ya kikongo motu nyonso soki na même ata role moke bapesi nga mo nyonso abakosepela donc naza awa vraiment moni nalobi mwa mingi parce que ele mosusu nake or ya question na yo mais esengo nde eleki nga tro yango moni epesi nga bilobela oyo